Batu batalaka moment nini o bakoki kobimisa mama mosusu ate eza likambo solo mais obimisa ngo na moment oyo okozi ata teke te tozia no sindi leki ya pasi esa ndeti kodimine okoli bate tozia no sindi leki ya pasi esa ndeti kodimine kosatenue après toya okamande naloba nocha misu boya elobela mikolo parce que soko lekisa papa na sindi le cœur abanda ki star lelo te akota pa kofi lelo te eloko kofi aninga senge no ya liboso lekisi na nga no tata mais ko banda kala wana nzema ba ikia ebima alekisa tatati alekisa ka pona concert est-ce que eza première fois kofi abeta concert na poto de pas comment na sindi na biso ko lekisa kofi na ba famille belé bana ba didio lo mide ba bota libanda wana bazali ako lekisa même bango ba mama riva wana ba kana Londres wana ba bota bana kofi alekisi bango te pona ko lekisa ka papa sindi na biso tata ona mukolope okosani na lifelo Nyandi d'accord. Maman mi pas coufé bon c'est Kofi Mutalekisa qui bah les ont dit tout le bon bah les ont dit pourquoi yo mo benga les ont dit pourquoi kolanda ba les ont dit au moins na te qu'ils en sens te ko tanga monter parce que nga non mo na peine pressentir eza que non ba foot ça sindi l'époque assez ya Kofi donc eza bato balinga Kofi Kofi te ouais parce que Kofi le couteau mabe Kofi ana ba rendre tellement ébélé omoni ana marano tellement ebelé na batu ayoka na te ebelé na batu donc mokili yebi mbote na bino nyonso balandi Congo Source ya télévision na lingaka bino mingi bolingo na bino komo lekanga trop et komo matanga trop na mona kaso na ke musinga no 2 jours fona zonga po bolingo na bino donc ça veut dire nous vivons que de votre amour merci na bino nyonso ba fidèle abonné na biso merci na bino nyonso pe mutu oyo zui moi chance au kota na moi vidéo na biso soki eza pour la première fois abonne-toi massivement donc bo s'abonner massivement bo partager vidéo bo liker bo sala nango na ebité so bo sala nango nini mais bino ka bo s'abonner donc aujourd'hui so mo na bimisi ba Versace boy papa Ursule Ndinga Institut Bugatti donc so na bimisi ba Versace boy ingénieur NK eza parce que actualité ezali biso to bimisa ba pièce sans actualité mon boss Jire Semboni abis depuis bisa yo so bimisi boy seke makambo maman Karine Mboni, maman Paradis. Bolingango bongo donc actualité ya lelo na memel bino nazanga moko te na plateau nazanga confrère nanga to mekampe ko beta actualité o ya signé le cœur to moni signé le cœur akufeli papa. Signé le cœur akufeli papa mais to yoki que non, il paraît que pour un concert à Kofi. Bon comment déjà. Donc il paraît que pour un concert à Kofi yangonde papa ya signé le cœur à Kofi. Tu peux poser sur les mains Timbo ba question est-ce que Cindy le cœur mutalekisi papa na ndenge zolo Obama to papa na akufi na maladie to ezanini papa ya boss Chizainga kota Katanga kuna mikolo na za boss junior Chizainga na ba boss Stone Mukendi par rapport à Katanga ba venanga mikolo bangwe wana non lingambala moko avant to ko bana mamna biso to sola mamna biso actualité ko pesa non invité na ngambote na pesa na invité na ngambote parce que yé mikolo na ko kaite mikolo cha choko mikolo na invité so cha cha fois mikolo na invité pour nyonso eka kitoko nyonso eka eleng je savais que Suleiman Timbo passeport rouge je vais dire directement Suleiman Timbo passeport rouge bonjour. Bonjour à toi, c'était Pibisi là, le padre de la presse congolaise. Bambote no yango wana. Bililo na boy. Mutu bonjour là na commentaire le bate yo ko fungola ba bouton boité kanga ba bouton tina. Mosala ba on peut mabe. Siko na meki ko kanga oyebi ke souffle na ko kite. Ya musko na Leona jour ani zaki ya Leona dépasser. O te moi denine on la. So ba lobi susu na tika on parler. Passeport rouge les vrais. To linga ko mingi boss junior Chizainga ebisenga na episode linga ko mingi. Na ba boss Stone Mukendi ba bisenga mwana wana baba miko Katanga mwana na to linga ga mingi to non na ba Swahili mais non ko kate Suleiman Timbo passeport rouge le vrai lelo to lali to la muki lelo to lali to la muki to moni ma ko na ba internet papa signé le cœur à Kofi wesh papa signé le cœur à Kofi mais
bato bazoloba ke non papa Cindy Leker lelo so akufi eza pona cancer ya Kofi-Olomide o linga ke obeta soki pe na poto soki pe wapi. Est-ce que parce que yo zalaka penza mulangi ya koka ya vitre. Wesh, merci beaucoup à toi c'était ici le parle de la presse congolaise. Merci pe na batunyo so bola na biso avant de commencer d'abord na ko banda boité. Na pesa merci na Kolo Nzambe parce que nta pesa nga souffle de vie pesa nga libundi ya sali ke choko nazo cha et simba na tela penza makasi. Merci beaucoup Nzambe. Apesi nga suka ba meti, apesi nga donc santé kitoko donc apesi pe batu balanda biso vie. Merci beaucoup. Donc mes condoléances pénales on a Cindy Leker parce que Kofi la papa est pas trop difficile que perdre un être cher papa karaté mais que perdre mutunyo surtout on va na go bobung si tom so kwesi mbongo kwesi tom so 10 000 kwesi 5 000 francs mais mo thème niveau que soit yo au quand ça tombe so kwesi ba 1 million hein mais donc ils m'emboyaka donc biso to kufela biso to perda ba tout dans mon kilo yo donc voilà merci beaucoup Nzambe parce que yene mta a réconforte kamité ma bato pe no senga Nzambe wana appelle ça Cindy Leker l'honorable oh azana ont besoin na minute oh azana ont besoin en ce net moment donc pour traverser cette période donc voilà yango de l'autre là ti ba noir hein et ben vers ça c'est un beau comprendre pour na kolela papa Cindy Leker papa Kunku passeport rouge. Donc mes condoléances à toute la famille à la Cindy Leker. Question na ngeza la ki boye. Balobi ke non ndenge papa ba Cindy Leker wana akufi ezali parce que Cindy Leker alekisi pour na cancer ya Kofi-Olomide oyo bazolinga ba beta na poto. Est-ce que ezali vrai ou bien ezali faux? Non bien et cause on peut vrai parce que moi il n'en a pas maté. Mais est-ce qu'avant que le baba mususu faut que talara période pe moment ni bolo bilango parce que na minute au Cindy Leker azayete parce que on a émis salara nga kufela ya nga na kufela na koma ba veuf na koma ba orphelin na biso kufela ba chancel ka bébé na koma ba donc ba ami fel donc kufela muto kufela ami ba bien ngene ka o no lobi ami fel nga kufela chancel ka bébé na ngai parfait ba marfene ba nani nyoso fele ya eza pasi kokufela ko perdre mutu être cher moni donc et ça la moté mo komi kandi mo beaucoup bizarre donc on mi ba lisute qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que donc oye ba to komi na ba qu'est-ce que c'est ebele na mutu donc ba tu batala ka moment nini o ba ko bimisa ba mama mususu ateza likamba solo mais o bimisa ona moment oyo ozi atate ke tetozi ano Cindy Leker passer ça ko tata on ba tetozi ano Cindy Leker passer ça net ko diminuer ko s'atténuer après to ya o comment dire le banocha misubo il est bien mikolo comment bon wesh bon le batete to zana nous Cindy Leker oh boss j'irai mboni au moins maman na yo bis non de bank sangade ya o le batete to zana nous Cindy Leker passer et diminuer et ça t'énerve bino kara directement Boyemba mokoti Cindy Leker boy elle a mangé son papa est-ce que elle a un sens mambo biso ba congolais to kanango atabi no moko pe en place bozali ezabi no na place Cindy Leker bosani omoni yango ba prison eye ba parquet eye ba makale eye ko sambisama eye na kati ya YouTube parce que ba bilobela musu batu baloba ba ko déborder ba comment toucher na ba point moko eza sensible ba via batu omoni parce que le tinga so toucher déjà so fini nga moko au passeport rouge wana kutuzo kakaza ka boyi télé si boye ba balande biso ba yebi ba blom so bimisela nga ba azara boye azara kandoki boye ya sikezati au fini ngai mon passeport rouge parce que nga nem na présenter bani mais et comment au toucher ti famille na nga wana est-ce qu'on a mabe omoni surtout le kambloko à papa au baza ba être moko ba parenté moko direct na mutu donc okoki ozela tete ke tozela na 2 mois 3 mois weleka après toi ko bimsa parce que ce que YouTube loko ba ninga actualité loko ezana moto betango kaka ekota mbongo ekota ba vie alors que boyebi te lo ni bosani na kata motema Cindy Leker parce que ce releki sa papa na Cindy Leker abanda ki star lelote akota pa Kofi lelote et lo Kofi aninga senge no ya liboso leki sina no tata mais ce que banda kala wana nzema ba ikia ebima Alexisa tatati Alexis ka pour un concert est-ce que c'est la première fois Kofi a un concert na poto de pas comment na Cindy non
C'est comme pourquoi qu'on crée Babylone, tu as créé quelque chose de mauvais. Là où tu as mis les doigts. Là où tu as mis les doigts, vraiment, c'est les fesses de Koba. Et quatre d'Agalisa Bissom. Oh, pourquoi beaucoup mettre les doigts dans la fesse de Koba boy? Bozu penako, on a mis mon asko, net ngasko Cindy. Basalingelo moya bongo. Non mi tala de asko degré nos allées, la degré nos comme la degré ça n'a pas si avant de réagir. Oh mon. Degré ça n'a pas sinon avant de réagir. Donc avant le bana mutuli kambuto ensemble mutuli kambo il faut que tala. Il faut que tala. Mais apparemment c'est bande qu'on a biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba youtubeurs en général na ba youtubeurs ba mité maté. Na ba youtubeur ba na ba on a mité mais est-ce que balandara ba vu. Alors que na sima ba vu on a évité ba vu bien sûr et memelo ba marché. Ba vu et memelo ba marché et memelo ba l'art et memelo ba belé ba fonga été ka image non kitoko mais est-ce que été ka image non na ndenge nini parce que côté ka image na ndenge mabe na côté ka image na ndenge malamu nyos pesa côté ka image maintenant ce que biso mingi to comment vivre na logique ya côté ka image non premièrement eza na ndenge mabe eza na ndenge malamu côté ka image etambola na omoni alors que peso côté ka image na ndenge bien et memelo ba marché pe mususu na ndenge bien OK omona parce que neti na bandinga boy Cindy le cœur oebite lo ni tom sou na sima Cindy le cœur olingozo combien de fans omoni tom sou pe combien de fans ba kimio ka ndenge olingozo concernant Cindy le cœur omona donc il y a vraiment ba comportement moko ya ko apprécier te ya ko tolérer te ya ko appuyer te omona eza ba comportement ya ko appuyer te nga batu mingi ba jujanga te mwana na kutu liboma boyeboya lo ba mambizanga sens mais na samité ma ba ebi qui je suis ba ebi te ba vana ba obité likambo lobi pena travailler biso omona et travailler biso na biso ko lekisa kofia na ba famille belé bana ba didio lombi de ba bota libanda wana bazali ako lekisa même bango ba mama riva wana ba kana Londres wana ba bota bana kofia lekisi bango te pona ko lekisa ka papa Cindy na biso tata ona mukolope okosa ni na lifelo so na lola okosela kofinini kuna na mboka mwa ba wa place ba kinda ba to o ba lekisa ba luka ba diama ba luka ba ni n'importe quoi. Bon, vous avez la paix bateau l'ex, âge à bateau l'ex. Papa n'a déjà sali vie bon à cause attend à 80 quelques. 82 80. Parce qu'on a 80 tonnes à mon kilino et à biso boya normal. En salle on a coûté l'eau côté. Maïna makila les ego moi. À ça va payer moi si bon ça les lots pour déjà force exact. Si qu'on a son à l'eau la son à bakena wa pi paradis wa pi yope monsieur. Bat l'ex bango. Bon au bat l'ex bango qui en enfer te. Bon on a évité na place en moment na bakinda. Na biso na bino to yebite encore ça la ndeti ko finini so nete ça que non ba lekise pour ba billet te kama ya you les promotions combien de billets ya azne pour na limite ta des billets comment pour papa batu bongo innocent parce que batu so ba ko ba koko bazongo on dirait ba bébé aza innocent ayebi ko te lokote donc na makamba musique ko to ko na ndimité omoni batumsunde to yoki yemba ka bongo na sûreté que tata mamu ta komela ke banzembo to tata mamu ta tinda ke ko ta pas kofi mais non ce que pourquoi komela tata batu na buzoba bongo ata bino moko mais ndé tembo babi ke na kofi a 5 sinda le kisa papa bongo parce que et puis maman nani mi pa kufa yango fo liboko moko nda ya elwa ya liboko moko ya kofi katana ki ya sindi pe moko katana yango sinyandi makor maman mi pa kufa bon c'est kofi mutaleksa ki bah les ont dit. Bah les ont dit. Pourquoi yo mo bengo les ont dit? Pourquoi Kolanda ba les ont dit? Au moins te que ça sens te ko tanga monter. Avance ya ngo boti la compréhension. Tokei. Pourquoi Kolanda ba les ont dit? Pourquoi Kolanda ba les ont dit? Alors que biso moto bengo on les ont dit. Les ont mo yongo moni les ont wana. Les ont on a créé mo wana. Ka muntu. Mais déjà kufa kala pa linga kuta na peka on dira za kamuluki makambo. Les ont dit wana soit zaka mutu alinga kuta na pana mutu mo ba mais kutu ngana ngena yebete po alinga kufa de akala les ont dit po alinga kufa na ba mbeli na ba nini na maboko abatu donc il faut pas ko lukaka ko chaka musapi na kati ya pota bozo balola parce que wana ezande ça fait vraiment mal ça fait très mal donc il faut que ta la période ni au muninga zo traverser na ndimite pe na sûreté que bino wana entre parmi vous bat bobu misa ba rumeur wana bwana ba papa na ndimite ko botama na banzete bwana ba papa ba parents bwana ba parents ba msupe ba kufela pe le roi Cindy le cœur nda kufela boyebi ndenge sala kandi ba biso to yebi ndenge sala omoni donc
et a vraiment maman il y a pas si mingi na motema neti papa bongo akoko bongo kosala nini okosalela kofi nini bajeune baza ebele soki olekisa kofia na bato na baorchestre nayebato batolonga pa fabrigas kaka sikoyo bafongolisi baorchestre da bakoma olia bato sikoyo kofi moto afongola orchestre bana so 1900 combien obanga nani nini lisusu banango su balongo kuna bakomi soki olia bato passeport ayoki bo amiyebi déjà maintenant sikoyo tomoni Cindy Lecoeur mpe ti sikoyo na mamu nyonso oyo eleki azoloba eloko te bamisusu babarena silence erépondaka baimbécile en fait silence ezalaka arme moko bo oyo elobaka rena boza baimbécile mais côté mosusu bawa mpe silence ezali mpe arme oyo eza kolakisaka non d'affirmation que tu es en train de dire que oui omoni sikoyo baimbécile lelo barépondaka bango su na silence te mpo baimbécile bachangea na bambata baimbécile bachangea mpo wana ezalaki baimbécile akala asala likambo ovandi kimia azwi mpe agarde bandi na ye te imbécile lelo ere orépondre ye na silence ye azocontinue kaka ye azocontinue kaka baimbécile lelo parfois kolandi neti nga mpa baimbécile nalanda bongo mpona fingo tobundi tobebani topetani makasi yo wana bato baimbécile wana nga nde sikoyo nde na régla baimbécile sikoyo nandimi mpe teke Cindy Lecoeur naki ye akondima fula ndeti bato baoloba mamba bongo donc otika bango na position wana parce que mambo so bobanda olobela ngo ndeti Cindy ye moso alobi alanda ngo déjà ezwi sikoyo en plaire epeli moto omoni likambo mutu likambo via mutu ya nzoto mutu omoni nde bato neti bato banda olobaka te fali pede fali boyeboye so fali ye moko omoni jour fali ovanda na tv andimi soit andimi kaka te nde na boye na rapede asili ou soit Moïse Mbiye nde bato balobaka te abalaka te boye si omoni ka jour Moïse Mbiye obala succès pe esili ma papa oyokana mpe suta omoni jour Moïse Mbiye akobala succès esili kanga date lelo nga na oyebiso donc omoni likambo ya nzoto noto ya vino malamu baki kotongo quelque part baloba mais yo moko kokipango te omoni ka so yo décide lobi te na kipango na répondre na ba rumeur oboy donc esili omisili si gaz omisili succès donc okiti pendant niveau bato bazo répandre ba rumeur wana sur yo passeport rouge yo ozali chroniqueur ozali youtubeur par rapport à la catégorie ya bato obalinga ko sali réputation ya bastar. Parce que nous, les youtubeurs et les youtubeuses, notre travail est que promouvoir tout y a artistes congolaises. Parce que yo par rapport à la catégorie à batu, on va salir batu, on salir bastar, bastar dans notre catégorie. Point de vue notre elo ni oyoko lo bana bango, l'élo était que passeport rouge, le vrai. Mon compte école YouTube. Ouais, je crois que dans le bien on déjà trop passé. Dans le bien on trop passé donc. Batika batala la période nini obakoki otuka mutu obakoki ko sa mutu mambo pour énuirer parce que nga na mona pe na pressentir eza que non ba futi sa Cindy l'époque assez ya Kofi donc eza bato balinga Kofi te ouais parce que Kofi lokuta mabe Kofi ana ba rendre tellement ebeli omoni ana ba rendre tellement ebeli na bato ayokana raté ebele na bato donc mokili yebi omoni donc mutukuta rwanga na azati o balo ba azat ouais mutukuta rwanga na azati donc Kofi Olomide randonniste so randonniste ya ba profiter na sima matanga o ba rando ya Kofi nesko ya molinge quitter la Cindy Lecoeur alors que Cindy Lecoeur aza innocente so bolingo nuire Kofi siko système comme ya mikolo so bolingo nuire ndeti fi rigola oleke pa Davina Gola olingo nuire Fali oleke pa Niki Menga donc ba nuire batu hein par rapport ya bato ba rapproche na bango OK olingo nuire ndeti Cindy jusqu'au makamba Kofi Olomide wa sala sikoyo bakanda wana bozui bolati sango Cindy bokomi siko kofinga Cindy ko malmener Cindy alors que Cindy n'a rien à voir dans tout ça ouais chon passeport rouge le vrai Marlène Motoba Marlène n'est plus que vraiment mon seigneur mon Cindy n'a rien à voir dans tout ça ouais chon apparemment yo kinda daba kotana ouais chon Marlène Motoba je te salue eh ben ma comportement oh ya quoi apprécier donc il faut totika il faut totika pena passeport rouge le au lobby que non il faut ba youtubeur na ba youtubeuse ba tika le soto moni yo pe comme na moi clan ya ba toana que non les artistes moko boya ça lui kambo maman yo bu o doit démarrer tala ya batala la période na moment héritier wata kutaki na Karim Mukonzi ma Sylvia Koufela
papa soki maman héritier qui na matanga est-ce que Karim Mokonza finga non même pas est-ce que Karim Mokonza le bec était ma Sylvie à l'équipe papa n'est pas na wera non alors que Karim Mokonza ba qui héritier omoni donc yana mam souffre au la période nini ils ont les la paix exact que mam non surtout yo bando benda base na kati et ça les mati. Donc ça veut dire passeport rouge malgré tout m'amener à ça la rawana à YouTube. Na motema bomawa. Ouais, naza muntu na humain. Pe nana makanisi. Omoni. Donc il faut okanisaka. Il faut okanisa erosa liloko. O boule penza. Ndesi mon papa Goga Kiliko que je salue depuis Paris. Na pesi ba mboti ya eu ngwana depuis 0033 na moni pe grande sœur na le père les noirs. Riri Laetitia Sindani ba mbote no ngwana donc ba tiktoker ba tiktokeuse nyonso pe na pesi no ba mbote Christelle Lomboto. Christelle Lomboto je te salue. Na moni pe bon donc ah la boza tellement ébélée la fille de chance. Mais t'as la fille des chances, n'a pas sur Bambote, donc chic bébé, donc vous êtes tellement bébé Siaramba, vous êtes tellement bébé Marino Soumaka, Agrechou, donc voilà, Bambote n'est mieux, voilà. Sur les mantimo, comment on a vu ça parce qu'il y a Souka, mon boss c'est Bruno Lubika, Alinga Boy, Tokina Nango Boy. N'a pas toutes nos questions. Et là qu'on dit Oyo, et que ça là yo lelo, n'a qui passe pas rouge, to olité. Les locaux comment na YouTube oyo mon peut-être et c'est pas ça raoté. YouTube c'est pas ça ma kasi. YouTube c'est pas ça ma kasi. Ndetse lo ni na qualité. Genre elonga. Yamabe. Bon Yamabe ou bien bon Yamabe quand de folie qualité non. Kasi Yamabe. Lo ni ça Yamabe na YouTube. Wesh. Kuboka na ba maladie. Donc babolingo ezate ko tchana ba poison et tout donc wana pe eza partout donc et vraiment parmi ba mon il faut que longolango donc ko pikolango pe na ba arbre o ba lona donc il faut ko pikolango pe na kata YouTube ko bois quand ko déraciner pe ko bois quand on a moto ezika donc qualité nango c'est trop dire parce que c'est donc qualité pena ezanet o lité parce que sida pe balita nango mais banda ko lité quand si le si des alaka donc c'est mieux wana na YouTube qualité et un mot à appliquer donc ils ont pas encore pico la ko bois ka ko tumba on peut exister suite passeport rouge de passeport rouge to comme la biso na souka ya émission na biso passeport rouge conseil ni au pesa na mutu o aza blessé na minute on de to lo babo signer le cœur aza vraiment blessé na habité soki aza na état ni ils ont conseil déjà ba pesa déjà pesa un peu au pesa maraka donc sois forte za makasi donc ça melanzambe abimso na période oyo parce que na mit ozonga pena sindi o aimba banzembo wana nzambe oto yoka donc ya mwana donc voilà zonga pena sindi wana zongela pena nzambe sambela nzambe no abimso na période o apeso makasi apeso ba force donc et ça lo bien et ça lo wow et bois ko grande fille Boirama pendant le sambo, boirama la prière. Quant à moi, je m'avais déjà dire mes salutations. Je salue le boss, je reste Mboni Moté, Makarine Mboni. Maman Paradis. Je vois aussi mon cordon Hervé Kabambana Moni Bomopé, Bogard de la presse. Malgré tout, caméraman n'a besoin d'un retard, Zaki yo pénate parce que Zaki programmé tout tourner na lelo. Donc, na Moni Bomopé, Trésor Batanga, na Moni Bomopé, Chiringimbi, son nom qui n'a jamais sauvé. Na Moni Bomopé. Sarah Kate Komote Machiringi, le couple parfait depuis USA, Texas, Dallas, Napisino Bambote, Namboni Bongope, maman présidente Francine Fatoma 0033, mon jumeau Diego Monto, Maradona, Monto Biado, Maradona, Napisino Bambote, donc voilà. Et Nabo Sanité, toute ma famille, la famille Konde, El Paris, El Kin, Napisino Bambote, donc des bons séjours déjà d'avance parce que Azokoma mercredi déjà à Yvon Babala et à ma tante chérie, donc. Palmira Baba la bon séjour na bino déjà na kin donc ils vont Baba na de quoi fidèle Baba là donc famille un petit peu famille fidèle voilà ingénieur NK déjà merci à l'ingénieur NK derrière la caméra déjà gros bisous na batu balandi bisous déjà passeport rouge ça rabo nga na rason na passeport rouge na nga moi ba pour nga ramta ba stress nga so stress ka le makas passeport yaka aya tina parler alongo nga stress donc mamna o ezalaka mode de vie na et voilà c'est déjà la fin de cette émission quand on mange j'aimerais vraiment vous dire de s'abonner si massivement. Massivement, bino bat bolingaka biso bolingaka ba actualité boy. Comme conseil na ropé sans ba youtubeur na ba youtubeur, to sala biloko na motema malamu. To sala ngote pona ba vie poto gagner ba chikon pote. Sini le cœur aza légende, sini le cœur aza étoile.
C'est une star, une vraie star. Donc ça veut dire que tout ça, la rabablo, comment on te pour les rabatu, to nyongi, ça rabato, que ça rabato, mité, ma passe vraiment, et ça la bien. Quand on mange, je salue Marlène Motoba. Marlène Motoba, chic dame, moi aussi à Pembe depuis Paris. Pourquoi pas aussi à Ange Kapinga, à Tolinga Rabino Ming. Quand on mange, je reste Mboni, mon boss. Karine Mboni, maman paradis. Tolinga Rayo Bongo. Quand on se voit au prochain numéro, bye bye à vous.